Ye kwa koyebisanga koza na zemi na nga ndenge nini nayebi zemi wana te soki okende kopesa yango nani kende kopesa ere wana nazalaki na age ya 15 ans nazokende 16 ans nabandi kolela na bomwana nyonso ekotika na mwana ngai abokoli mwana ngai mwana mwasi kaka ndenge ezalaka ye pa ekokoma na 15 ans mwana ekozwa zemi na yo yebisa mwana ifona mona mobali mama na ekomona mobali oyo apesaki mwana nga zemi pasi mobali wana azalaki ata na avenir moko te na ekotala nalobi te mpo mwana mobali oyo alongwa na vi ya mwana na nga ifo natinda bato baboma ye na pasi wana nafuti bato mbongo baboma mwana mobali wana kendaki mpo baboma ye baye korate aye kozwa shok ya lokolo nayaki kokota ndako ya nganga mpo na elimine mwana mobali wana namonaki faso ya malamu soki akufi mwana nga kozala bien nde nayaki kokota ndako ya nganga nde tozoba bwe mwana mobali yango akufa na boma ye. La vie, c'est la patience. Maintenant, ok, ko souiller vie na yo. Ya ko koma na niveau ko tinda même batu ba boma innocent, oza assassin. Osuki wana te olandi susu ok ko kota na ndako nganga, ok ko bebisa na vie na yo. Tala tango bokota kana bandako nganga boyeba ke moitié na bino etikalaka. Ko na ba pratique ya ba kokota na bandako nganga. Ya kokoma na motema mabe parce que ça motema mabe c'est la sorcellerie pire. Alors tala okomi esclave ya péché, esclave ya ndako bonganga, esclave ya koboma. Ndo ozotambwana ozovivre na esclavagisme na yango. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaires. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa Labadon Nabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Je suis en train de vous appeler. Oh, dans la croisade que nous organisons le 13 septembre, le 14 septembre et le 15 septembre, ici, dans cette place, avec le thème, les touchés de Dieu, the touch of God. Ne manque pas cet effort. Dieu a besoin de toi. Amen. Tout celui qui est malade, on s'est lié. Le Seigneur va se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sentons l'onction du Saint-Esprit. Nous ambazons la posana yo. Et là qu'on a ensemble des actes nesika pour na kobiki sabino na kombo na Yesu. Mbote balandi ya émission na biso derrière le masque otolanda kango na chaîne na biso ezali chez biso TV télévision. Émission kitoko, émission o emesana toujours pour édifier mabota ebele. Émission o ezali na but ya ko sauver ba âme. Ezana bato ebele baza perdu. Ezana bato ebele monde spirituel ezali ko réclamer bango. Ezana bato ebele Satan azali ko manipuler bango. Alors kolandisa ma révélation on Nzambe a inspiré qui na initiateur o ezali le président Chic Mukadi. Ezali que ba âme ebele o bazali perdu. Ba âme ebele o bazali ko se retrouver dans ngambo ya enfer. Ba quitter kuna poke, ba rejoindre biso na ngambu ya Jésus-Christ de Nazareth. Alors, émission Oyo, ezali vraiment ko sunga biso na mabota. Et c'est quand nous sommes besoin obonandaka émission Oyo, bon négligaka émission Oyo te. Parce que au fur et à mesure, ozali ko landa émission Oyo, ezali pe ko sunga yo, ezali ko longlo pe na ignorance parce que Bible zo bana mokanda ya osé mon peuple périt par faute de connaissance. Et ça na pas be musu to ça là na ignorance ozoye batte que ça mabe meza mabe. Alors tobi ma vraiment na ignorance wana. Émission o esunga yo ko tala yo mon côté
partager, liker, abonne-toi aussi. En tout cas, tout ça là que œuvre et que des bosso pour que yo peut évangéliser et que za mala muso peut s'abonner ou partager pour que ba âme et la sauver zambalo la kozanga te ko pambola yo. En tout cas, tori ko banda boyete sans pour autant qu'on remercier le Seigneur des Seigneurs qui est le Dieu suprême et j'ai toujours l'habitude de l'appeler le créateur incréé, le Dieu capable de tout, le Dieu qui a tout créé mais il n'a jamais été créé. En tout cas, je l'aime beaucoup. Alors, mes remerciements aussi à notre président, le président Chic Mokadi pour la confiance et pour la initiative naye. En tout cas, maye le Onzamba Pesaye, yango biso peut-être ko bénéficier na émission qui to derrière le masque. Zambalo la azanga di susute ko pambola ye. Alors, mes bien-aimés, Tobo ça n'a pas été rentré et ça le 2 septembre, rentrée scolaire. Alors, bah, orphelin. Bah, on a besoin ya koko ta classe. Bah, on a besoin ya kotanga. Bah, on a besoin ya bic na yo, cahier na yo, uniforme na yo. Alors, ngai na yo ni to komi ba parents na bango. Ngai na onde zamba perception responsabilité ya kosunga bana wana. Isa na kapasi romona muta ko lia eloko. Etika na kazo baki na poubelle. Mais il y a des enfants qui souffrent d'ailleurs. Il y a des enfants au baulu kata kopa loso wana po balia. Alors na place au boaka s'il vous plaît na bonde dibino. To kanisa ba orphelin wana na moi 100 francs na yo, des dollars na yo, 20 dollars, pourquoi pas 1000 dollars. Nyonso oyo ko simba manango ke osunga bana wana. Alors hésiter que ça yango te vraiment et là comme on na ma télé ezali que émission o ezali une chaîne chrétienne. Alors une chaîne chrétienne c'est-à-dire bat nyonso balandaka biso il faut bazo attitude ya ba Christo bazo attitude ya ba chrétienne. Alors c'est bien ndenge bopé ça kabiso ba remarque mais toujours beta c'était tout fingate parce que ezali une chaîne chrétienne. Alors toi afficher comportement ya bana nzambe ya kozanga te vraiment ko pambola biso. Voilà, tu as déjà invité na biso na plateau o ya bengaki asana problème o zo senga ki ba aider spirituellement. Alors invité na biso aza déjà wana. Alors restez branché avec nous pour na kolanda nini o ya ye nango yo tirer des leçons na o ya ye nango pour que yo pe esunga yo qui se retrouver dans le solo wana to le baka toujours ko hésiter ko benga te soit luka basali nzambe o ba ko sunga yo pour que obi mape na problème wana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour madame. Bonjour maman. Toza vraiment nesonga ko yamba yo ndenge benga ki il faut le kana derrière le masque to yoka kiyo et on to ba ki yaka. Voilà, to yambi na plateau na biso soyez la bienvenue. Merci. D'accord, to ki ko sambela. OK. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Yondo permettre que ngai nande konanga to kuta na lisusu na plateau oyo. Na makasi na biso to kokai ko sala elokote. Seigneur, c'est toi inde osimba kamitema. Mitema même ya ba roi yondo conduisa ka pe yondo muto simba ka yango. Yonde oyeba ka ko simba mitema ya batu même c'est une incrédulité. Tu es capable ya ko briser yango. Seigneur, mwana na yo asimba mi. Ayo kimbela na yo yango aye pour que aloba. Oyo nyonso ezalaki kotungisa bomoi na ye. Olobi si vous confessez vos péchés, tu es juste et fidèle pour pardonner. Yango yaye ko confesser, andimi ko garder yango te, mais andimi ko avouer, pe ko délaisser. Père, tikete yo kamba biso, du début jusqu'à la fin. To tellement de puissance nyonso, et ko rendre yo honneur te. Et ça musika na biso na kombo na Yesu. Règne à maître enseigné dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà maman. Na yambio et na zoyokayo. Merci maman. Eloko ememinga awa na ye ko confesser masumu nanga oyo eza il y a 15 ans déjà passé. Tellement navandi nango ntango molai nakoki te. Naza mwana mwasi oyo nabotami nga moko epai ya mama na nga na papa na nga. Ntango nabandaki kotanga nakomaki na 3e CEO naki kokutana na mwana mobali moko. Nakoyaki na bolingo na ye. Tosalaki bolingo kaka ndenge ezalaka na ye ko se retrouver na zemi.
tant na se retrouver na zemi vraiment ezalaki passe mpo na nga na ndako balingaki même pas koyoka nga papa asilikaki makasi voire même kuta abenganaki ngai mama lokola mama azalaka motema monene amekaki kosolola na papa kosengela nga bapardon epres papa akitisaki motema batikaki nga na vana na ndako lokola nazalaki finiki na bango eko arrive jour mosusu nabimi naluka mobali oyo nabandaki kovivre na ye ya pasi eza nini nakomi nakutani na mwa mobali wana nameki koexplike ye nalobi nde naza boye naza na zemi na ndako kutu moye ezalaki te papa asilikaki papa tomboki soki mama te melenge navaa na ndako te nasisaki ata koloba te mwa mobali wana tomboki asiliki alobi zemi na ngai te yoko akoyebisa ngai koza na zemi na ngai ndenge nini nayebi zemi wana te soki okende kopesa yango nani kende kopesa ere wana nazalaki na age ya 15 ans nazokende 16 ans nabandi kolela na bomwana nyonso nalobi naza na zemi na yo yo ndo olingaki ngai nazayebi mobali mosusu te kaka yo naye koyebi soki nakomi na zemi oboyi koyoka nga mwa mbala abenga na nga atindika nga sundoli nga asimbi nzela akei ezalaki pasi nazongi na ndako na pasi mama na nga ka motema bomama abandi kolandela ngai abandi kolandela nga nzambe ayaki osala nga ngolu naye kobota ntina bota mwana nga mobali atikala komonana te ti lelo nazoloba navandaki na bapara na ngai mwana abotamaki bazongiseli nga bolingo oyo nabungisaki avers bango bandimaki mwana babandi kobokola nga na mwana avec le temps ntango mwana yo kokisa 10 ans papa ayaki kotika biso papa akufi ezalaki vraiment pasi papa moto abandaki kosimba libota andaki kosunga biso mama kokaki kosupporte shock ya mobali na ye te inane mama mpe ayaki kolanda papa ayaki kotika na mwana ngai abokoli mwana ngai mwana mwasi kaka ndenge ezalaka ye mpe ayaki kokóma na 15 ans mwana ye kozwa zemi nazalaki na pasi moko na motema nalobi mama aza te papa aza te nabokola ata mwana na nga akola akoma mutu nabandaki koyebisa nzambe mwana kutana na pasi onga nakutana nango te mwana yaki okoma na zemi naye kotuna mwana zemi ya nani mwana ye kolakisa ngai fami ya mobali nakenda nagangeli bango nalobeli bango nabi mwana na nga aza mokie mwana na bino abebisi mwana na nga bapesi nga réponse ntango balinganaki biso tozalaki te naye oyebisa mwana ifo namona mobali mama naye komona mobali oyo apesaki mwana na nga zemi pasi mobali wana azalaki ata na avenir moko te nayebisi nzambe oyo nini ezokomela ngai naye kopekisa mwana na bino nalingi komona mobali oyo te nga moko mama na yo nakozwa charge ya zemi na yo tio kobota namona mobali oyo te kozala ata pembeni na ye te mwana atikalaki koyokanga te akomokima kokende okutana na mobali naye kotala nalobi te mpo mwana mobali oyo alongwa na vi ya mwana na nga ifo natinda bato baboma ye mwana mobali wana azalaki chauffeur mwana nga mwasi ayaki kobota aboti mpe mwana na pasi wana nafuti bato mbongo baboma mwana mobali wana bakendaki mpo baboma ye baye korate aye kozwa shock ya lokolo nakanisaki ata ndenge azwi shock bongo mwana kotika waya
mwana azokanga te azokende kaka kolanda mobali. Mama soki omonaki mobali otali pasi na pasi nalobi te nga nakotika avenir ya mwana nanga ebeba te na mwana mobali oyo. Nakokaki te, nayaki kokota ndako ya nganga mpona elimine mwana mobali wana. Namonaki faso ya malamu soki akufi mwana nga kozala bien. Nde nayaki kokota ndako ya nganga nde tozoba bwe mwana mobali yango akufa na boma ye. Ntango akufa mwana nga ya mwasi na pasi na shock wana mwana koka te. Toye kovandeleki mikolo koko na ngai oyo abotelaki ngai epa ye kotika ngai. Ntango atiki ngai mwana koki bashok wana te. Nana oloba boye mwana kima ngai, mwana azaka esusu na ngai te, esika mwana kenda nayebi te. Yango navandi nakoki te, nalobi nga mpe nakomokola. Natikala na bomengo papa na ngai ata ya moke oyo batikelanga. Lelo soki naza te nakufi, nani akotika na bomengo oyo? Nakanisaki na ovanda na koko na nga, Nzambe mpe azwi ye. Yango na ye nayebi te bisika mwana nga azali. Azongela ngai, azongela nga mama na ye. Naza na pasi, nabombi makambo ota milai nakoki te. Yango na ye liboso na bino, na ye liboso na bino Nzambe alola yokelanga mawa, yokelanga mawa. Akomokola nzoto eza esusu malamu te. Soki nalobi nakende na famille ya mobali wana nayebi te sor nange kozala ndenge nini. Nazosenga na mwana nange esika azali. Aya soki azongeli nga nakoki koyende mpe basala Nzambe baprie mwana nga azala na vie ya malamu. En tout cas, makambo eza na mokilia. Nalandi oyo na bokebi nyonso mama. Nalandi oyo zala na kimia. Nalandi oyo na bokebi nyonso. Nalingi natuna eloko epusaki yo poluka baboma mwana mobali wana. Raison nango ezalaki nini? Raison nango parce que mwana mobali wana azalaki na avenir te. Avenir te, c'est-à-dire le temps peut expliquer biso. Azalaki na vie ya mabe. Donc aza na mbongo te, azovanda na famille ya pasi. Donc famille na bango, famille moko désordre. Donc ozomona ke mwana nanga soki akoti lelo na famille a vivre toujours malheur na malheur. Nazalaki kosepela mwana nanga azwa mobala malonga oyo akobatela ye, oyo akobomba biso. Donc namonaki akoyaki na maboko ya mwana mobali wana. Nazalaki na pasi makasi etake mama oyo aboti mwana na ye. Olakisaki mwana onzela Nzambe? Tobandaki kosambela kaka ndenge ezalaka. Pourquoi bo prier dimanche boke église kaka bongo. Sikoyo ozaki kolinga mwana na yo akutana na mobali ya mbongo, soki nazo comprendre. Mobali ya mbongo pona mobali na aiba kozwa responsabilité na bino na famille, c'est ça non? Elo bande kolingela mwana na ye. Atanga pe ba classe na ye. Azala bien. Abande kotanga kata ke classe kaka loko ekomela kanga kaka ndenge ekomela kanga na âge muki yango pe komela ki mwana nga. Donc yo na âge ya 15 ans de bota ki pe âge ya 15 ans. Déjà dans la force à réclamation ça déjà wana. OK. Donc bande linga ke ya tanga akuta la mobali ya malamu oya kozwa bino vraiment en charge. Mais il y a ça là qui a eu un garçon n'a pas manque de possibilité yango yo tindaki bato baboma ye. Mais na mwana na yebi yo mobali ne soka kufisa pona yo ayebite na passe wana ndenge mobali akufaki et après ko perdre mwana na yo azaki koko nanga ndabimaka na ndako kaka boya kenda ti lelo etikala omona so elongi na ete koko na akufe nani ba forte fièvre kaka esalaki ye mwana bande kokosola makasi topesaki bakisi
toyokili na hôpital esimbaki te nde mwana akufaki. Mais quand on expliquer biso tango kendaki na ndako ya nganga osolaki na ye nini maloba oyo yebisaki ye pe ba consigne po nganga tango kepa na ye ezaka na ba consigne apesaka oyo il faut respecter yango à la loupe. Nganga yebisaki yo nini pe oposedaki ndenge nini po mobali wana kufa? Tango nakomaki na ndako ya nganga na expliquer papa nganga nalobi na ye epai na yo parce que naza na mwana mobali moko oyo azopesa nga pasi akoti na libota na nga abebisi vie ya mwana na nga na age ya mokie. Nazalaki na posa mwana na nga tanga asilisa azala mutu munene na détruire vie ya mwana na nga. Lokola ya détruire vie ya mwana na nga nga pe nalingi komona ye ata na misu te parce que naza na posa baséparé atika mwana na nga alingi koyoka te. Yango nga na ye meilleure façon on amoni eza koboma ye akende pour di popo mwana na ngai atikala azala bien. Nde nayebisaki nganga ye pa alobaki na ngai problème eza te akosala oyo nga nalingi. Nde asalaki epui na remettre ye mbongo na ye asengaki ngai. Asalaki nini? Eloko nini asalaki? Apesaki yo poussière aza eloko apesaki yo ye nganga asalaki nini? Mpasi na ngai nayeba yango wana. Bon, nga ntango nakomaki wana alobi pesanga kombo ya mwana mobali wana. Napesi ye kombo ya mwana mobali azalaki na kitalatala munene. Okay. Abandi koevoke abandi kobelela kombo na ye loko ye pe mwana mobali yango ayebaki nzambe te aye kobima na kitalatala wana. Ntango abimi na kitalatala wana nde ayaki kozwa mbeli acubi ye na motema. Ntango acubi na motema nazomona ndenge azokweya makile ye kobima mwana mobali wana nga nazotala. Ntango aye kokweya wana azoninga esita alobi mama nasali mosala na ngai okoki kopesa nga oyo yanga yo okende. Tango omonaki ye azocuba mbeli olobi omoni kitalatala ebimaki azwi mbeli ye abimi na kitalatala. Voilà, makila pende ezobima. Parce que tango bande komona nyonso wana yo moko na ndenge na yo moko banda oyoka nde nazalaki na passe mes choix ezalaki te. Esalaki nga passe mais lokwa nazalaki na posa kaka alongwa pembe na mwana na nga. En tout cas nakomaki na motema moko nayebi te soki balatisaki nga motema nini oyo ya makasi oyo penda na supportaki komona makambo wana. Maintenant mwana na azomonana te? Amonana te. Oyeba ata pasi ya bakamarade te? Nandaki komoni na bakamarade ndeka mibale na ke kuna na luki balobi bamonaka ye te esika ake pe yebani te. Bandeko balandi tozolanda lisolo ya mama na biso comment est-ce que aye na problème na ye to me contenir vraiment regard te po tozomona bato mosusu bazoyoka kanda ya bato donc mposaka bobima ta be bokanga bango ya okanga mais eza malamu parce que soki bato bazoya boye gloire ezozonga nde epai ya nzambe parce que Jésus Christ mpe azoganye ame na ye donc eza na motu aza na parcours na ye moto aza na makambo asala ata yo ozolanda biso oza na makambo osala donc asi oyo eza mosantu aza te meme biso baoyo mpo lelo tokóma basali ya nzambe toleka na bavie toleka na baetape lelo nzambe abenga biso toza bajeune eza makambo mosusu tosala oyo oganga mais soki tokóma boye parce que nzambe alingaki toleka wana mpo lelo totelema epesa biso makasi alors tomekana mpe kocomprendre mutu toluka ndeke mutu azonga na nzela ya nzambe alonga na ngambo wana eza très important. Voilà. Alors maman ça na kimia eloko na sepeli parce que okimeli na se ya makolo na nzambe okimika epa na biso te mais okimeli na se ya makolo ya nzambe mais nalingi nasunga o mwa mokie amnoloba no ekosunga mpe bamama ebele oyo bazolanda même bapapa oyo bazolanda biso ekosunga vraiment même bajeune fille ekosunga oyebi souffrance na vie eyaka mpona koboma motu te souffrance na vie eyaka mpona koboma motu te bible ezolobake na mokanda ya Ecclésiaste il y a un temps pour tout eza na temps moko nzambe akoki kopermettre motu asouffrir
même pour 5 ans, même pour 10 ans, même pour 20 ans. Mais en attendant 20 ans n'est qu'au passé, Nzamba reko ce qui s'appelle mutu. Et tant ce qui s'ayo obligatoirement au beau ça n'a pas si, au beau ça n'a souffrance wana. Pour mutu abima na pasi, ezaka ate mutu akuta na mobali ya mbongo. Pour mutu abima na pasi, ezaka ate mutu akoma licencié to assisi na médecine asali ba master, jamais. Prévaler. Toyebi bato belé batanga ba classe te menzamba tombola bango lokuta. Toyebi bato belé baza ba licencié te me bazo konza même ba koma ba président. Ozonga na Ancien Testament. Au moins, place monte Joseph atanga ki classe fa koma kokonza na Égypte. Mais talan zelanza lekisa Joseph ya ko permettre même bande ko na ba inaye. Bande ko botam na bango libu moko me ba yini yo. Po na ka ba teka yo. Côté ka on est sukte ba memi na Égypte. Alors moi si a Potiphar a ko sene maka. Ba ya koza Joseph ba kange na prison pendant 12 ans de souffrance na prison. Mais Joseph a tika ki nzambe te. Azalaki malgré na kata prison, azalaki toujours na makolo ya nzambe. Yango yaki kosala ke nzamba localiser Joseph. Mais deux fois ezalaka batu ebele tango aza na tango ya pasi, oli alakisa ta mwana nzela ya nzambe. Olenga pena telema na luka nzambe na bana na nga po paso toza nango muta kokangola ezaka nzambe. Olakisa mwana nzela ya nzambe po nzamba localiser mwana. Ozomona te eza na loi ya réclamation yo boti na 15 ans. Mwana pa boti na 15 ans. Yo mobala kima ti lelo ayebanaka te. Mwana ke kokuwa na mobali o sens eyebanaki te. Position ezalaki te. Donc mwana sibi kaka même réclamation. Donc obobimi lokola anona anes o bazalaki lié na village. Bozaki kolia na moulaye ya singa parce que même vie oyo mené, même vie au mwana mené. Alors soko zalaki maman o azaki une femme combattante, une femme chrétienne. On nga ko comprendre que loi o euti pa na ngai. Loi o euti na libota na nga. On nga ko baby sa vie mwana ya mobala batute. On nga ko yeba source ya malheur na bino ko ba sentaka mnoka na âge ya 15 ans. On nga ko za mwana nga yaka. Toke de ko luka nzambe. Nga na bota na 15 ans mobala kima. Yo boti na 15 ans mobala ngo sans saison yeba te. To luka nzambe to kata réclamation. O eza loi ya réclamation. Et loko yo linga ko sana de yangwana ya ko lukelongi na nzambe pour que o kata loi ya réclamation pour nzamba ya ko koma na niveau ko pesa mitindo denga lobaki na ba disciple aller au village voisin. Boke ne ko délier anona nes bazaki attaché. Tango luki nzambe de nzamba ko tinda batu. Ba disciple ozali biso peut-être na nzela na biso bokangolama bobima na loi ya réclamation à libota yango mona tunu est-ce que lakisa ki mwana nzela ya nzambe to yo moko zaki femme de prière pour ceux qui comprennent qui olinga ko kimbi la place mususu te olinga ko bebi sa vie ya mwana mobala batu te eza na bana mbali mususu lelo bazo souffrir mama lobi ni oyebi ya mote okomona mwa mbali ona couper to azo kumba pusu to azo beta badam to monde le lotina to so monde kaka bongo mama avenir a mutu nzambe nda yebaka biso to koma banani to koma koponela bato avenir non avenir ya mutu décès ya mutu nzambe si atrasa mama nzamba ko kotela mutu alobi après 25 ans de mutu kobonga après 40 ans de mutu kobonga avenir a mutu nzambe nda yebaka biso bata mokito toza banani yongo même balobaka ke l'homme propose, mais Dieu dispose. Il y aurait qu'on proposer na penser à Bomoto, mais Nzamba dispose à la manière. Tout a été déjà planifié dès le commencement. Et si Nzamba trace ça, à quoi bon qu'on baby sa vie à moi na mobile à bateau, tinda même bateau ba bomaye pour na passer. Bon après 10 ans na yesha grâce à la ministre. Yo kasi moi na yo ka po abonga fo ba na mobile sa joie. Okope c'est que de koluka mobile si abonga mobile si azwa bo so za mutabakis babomina o babomina mwana vumi bo bandala muki ozo mona nde bazo mata bazo construire vina bango malembe tinzamba kotombola bango
nga mama na nga banda na papa na nga bazola na se mama na nga banda via passe papa na biso azo bamba elamba mama azo bamba liputa papa kotanda pantalon ka moko anika tandi na singa tie na singa aozele kauka po abima nango lobi mais lelo oyo mama na biso yaki na patience atinaki papa te ke kota kisi to famille ya mama eboya mama kobala mobali wana te lelo oyo atongi bamapangu lelo oyo tokoni na bavie ya malamu totangi na bekola kitoko mpo na nini mama yebaki nzambe pasi wana lelo eleka lelo tokoma kobeta histoire mosusu mama la vie c'est la patience mbuma ya patience ezalaka bololo mefutaka la vie c'est la patience maintenant tala oke kosuir vie na yo ya kokoma na niveau kotinda même bato baboma innocent oza assassin okoti na kati ya crime à cause ya souffrance ya mutu oyo koke koleka après 5 ans osuki wana te olandi susu oke kokota na ndako ya nganga oke kobebisa na vie na yo tala ntango bokotaka na bandako ya nganga boyebaki moitié na bino etikalaka bobimaka mobimba te botikalaka kuna me na vie na yo eke kotikala nango na ndako ya nganga lelo ozosibi baconséquence ya makambo ebele naoninga totanga passage oyo naozala mpe mwa rapide eloko oyo kosala eza nanu ke il faut obongola motema ondima Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na yo parce que ndongo oza wana okotaki deja na ka ya diable obebisi deja oyo ezali vie na yo totangi na Romains chapitre 6 verset 6 Romains chapitre 6 le verset 6 je lis la parole du Seigneur. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Ce qui est dans le comprendre, mais n'attendez pour n'attendre. Bible le dit dans Romains. Tant Jésus-Christ andimi kotika trône de grâce aye awa na mokili babeti ye bafingi ye basalaki oyo nyonso bakokaki kosala ye po ete yo obikisama po ete yo obima na lisumu nzambe azalaki na 1000 possibilité ya kobikisa mokili oyo ata na liloba me andimi komipesa mbeka po atandaki degre ya lisumu oyo biso bato tozalaki na yango okei kobikisama te amipesi mbeka tango akufi kokufa oyo Jésus-Christ akufaki c'est-à-dire akufaki na masumu nyonso ya bato balobi vieil homme do vie ya kala vie no ya kala ya lisumu ya makambo mabe ekufaki elongo na Christ etango Christ asekwi c'est-à-dire tosekwi elongo na ye na vie ya sika et non vie ya masumu. Mais au kufi na Yesu, au sécu na Yesu, pourquoi qu'on vivre sous une vie à péché? Notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est-à-dire, oyo sali, qui ba crime oyo commettre, koko na ba pratique ya ba kokota na banda kwa nganga. Ya kokoma na motema mabe parce que ça motema mabe c'est la sorcellerie pire. Motema mabe zaka ndoke zaka te moto apumbwaka le musuna bato. Non. To babaka yo za ndoke zaka to leka musuna bato. Ndoke za moto aza motema mabe. Eza ni sumu moko za na ngambu ya diable. Alors nzamba ndimeki kokufa na yo. Pour que ba masumu nyonso ki motema mabe ekufe longo na ye tango asekwi c'est-à-dire mabe nyonso elongwe na kati na yo c'est que yo na moni okufaki na Yesu te okufa na Yesu est-ce que vous êtes baptisé nazoka baptême na catholique na kokota na nga wana te po mutu azwaka baptême eza andimi kokufa na Yesu kosekwa na Yesu donc bazwaka mutu babaptize ebwe c'est-à-dire okufi na mabe na yo masumu nyonso ya yo ekufi tango bazotombola c'est-à-dire eza na lycée quoi c'est comme une nouvelle créature toutes les choses sont passées
Alors tala okomi esclave ya péché, esclave ya ndako bonganga, esclave ya koboma, ndo ozotambwana ozovivre na esclavagisme na yango. Eloko okosala ezali o se repentir sincèrement. Bible dit si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Repentance na confession, il y a des choses différentes. Tu peux venir confesser mon changer. Mais la repentance, ils ont confessé, au sali repentance, aux huit résolutions, il y a kozonge la lisusu mabe, oyoyo zalaki kosala te. Est-ce que vous l'entendez? Soit décision à ne plus recommencer, vie aux zalaki nango liboso. J'ai déjà décision. Zamba yokelanga mawa. Au ça la repentance sincère. On dit qu'on y a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dimi. A joa place na vie na kota vanda. Joa place kota vanda ou me la kati na ngai. Il suffit qu'à kondima. Même ici au Boma 10 000 personnes. Mais ceux qui osent en appel on zamba bengue la kayo. Mutatangel ramutu mabunga zate. Zambe mokonda asala ka grâce na mutalini ko sala ngolu. Même ngao na koko silikelo ana ba Boma via mwana mobala batu. Mais ce qui nous a lobi héroïne ke banga na limbisi na osala ngelote. OK? Et loro ici na kosenga yo oyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Joa loboko no tia na motema. Ozo répéter maloba oyo elongo na ngai. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na pusani liboso na yo. Na pusani liboso na yo. Na reconnaître ba crime nanga. Na reconnaître ba crime nanga. Na sali mabe ebele. Na sali mabe ebele. Na bomi na koboma. Na bomi na koboma. Na koti banda kwa banganga. Na koti banda kwa banganga. Mena yo kimbela na yo. Mena yo kimbela na yo. Nandimi ko fongola motema nanga. Nandimi ko fongola motema nanga. Okota ovanda. Okota ovanda. Limbisa masumu nanga. Limbisa masumu nanga. Nyonso nga na salaki ya mabe. Nyonso nga na salaki ya mabe. Kotangelanga mabunga te. Kotangelanga mabunga te. Yokelanga imawa. Yokelanga imawa. Zwanga lokola mwano ya bungaki. Zwanga lokola mwano ya bungaki. Metango azongaki. Tango azongaki. Oyambaki ene esengo. Oyambaki ene esengo. Yambanga pe na trône de grâce na yo. Yambanga pe na trône de grâce na yo. Nandimi kotika nyonso. Nandimi kotika nyonso. Nandimi ko abandonner. Nandimi ko abandonner. Limbisa mabe nanga. Limbisa mabe nanga. Zwa place na vie nanga. Zwa place na vie nanga. Kota ovanda. Kota ovanda. Masumu elataki nzoto. Masumu elataki nzoto. Lelo nandimi etikanga. Lelo nandimi etikanga. Yonde zwa place. Yonde kota. Yonde kota. Yonde vanda. Yonde vanda. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus, na bondeli po na mwana na yo. Seigneur, tala mwana na yo akangi motema te. Olobi, si vous confessez vos péchés, tu es juste et fidèle pour na kolimbisa ba nyonso batubela kamabe na bango. Seigneur, lokola azui résolution ya ko délaisser mabe. Tikete mawana yo ekita likola vina ye. Lokola ndimi ko accepter comme Seigneur et Sauveur na vina ye. Yo zwa place na vina ye kota vanda. Masumu nyonso kolo oyebaki na kosala limbisa ye. Mawana yo likola vina ye. Na pesi yo place na motema na ye kota vanda. Zwa esika, zwa contrôle na ye. Na kombo na Yesu Masia. Nde na bonde na kondima nyonso pe tolobi amen. Amen. Voilà. Et loko tokosala okosala recherche ya koluka mwana. Luka mwana place nyonso mwana zali. Luka esala vraiment recherche. Boya na mwana awa. Hein? Oyebiseka ya kotika ngai na epa ya basala nzambe moko basala besoin na yo. Boya na mwana tomeka kosolola ngo na ye pe ensemble. Comme ça surtout si awa libanda na opeso ba programme o il faut oya lobby faut za awa we ko permettre ko balandelo ba service ya délivrance. OK, ndongo yambi Yesu eza malamu siko il faut ko le kan étape ya délivrance. Comme ça là vraiment effort ya kuluka mwana aya na luka zamba osungo romona ye. OK, ndenge to sambeli awa ndenge ndimi Yesu zamba ko localiser mwana biskanso azali akoya. Zamba ken ko simba motema ne place no azali aya na ndako aluka yo. Amen. Comme ça bokoya na ye.
Voilà bandeko balandi tokomi na suka émission na biso tozala ki ebele vraiment ya kolanda lisolo kitoko oyo kosunga yope oyo ozali ko se retrouver na ba pratique oyo zwa leçon ya nzambe ndatombolaka vanité de vanité zela ton ya nzambe ko presete ba mama ba papa to ndima kabala na biso ata ye na mobala za muta pusu ndima vi ya muto yebi ya ngote to tika ko sa la kabala na biso ba shwaka babala ba millionnaire babala ba minene non yango bana ebele lo mabala bakenda vi ya pasi bana okufela kutu na mwana na yo akoza kopesa libala ya mbongo vi ya mutu nzambe nda yebaka c'est Dieu qui élève alors to meka ko bongisa na point wana tala ba vi ya batungezo beba a cause ba mama balingika to bala mabala moko kaya ba mbongo. Non, ce qui peut écouter dans le mbongo, c'est une voie normale. Que tu sois loué, c'est pas un problème, mais tout est qu'à temps au temps. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup. Nabino vraiment balandi. Au bolandaka émission, où ils allaient derrière le masque, où ils allaient édifier ma bota ebele. En tout cas, Zambalo la azangate ko pambola bino pour la fidélité et confiance au bopé sabiso. En tout cas, merci beaucoup. Na équipe ya régie, na monikuna cordon eli, Zambalo la apambola ye, Denis Monsolo, louage matemo. Alors, Zambalo la vraiment asaye la bango ya koleka lisusu na bosa di pe lisuté kopé sa merci na président Chic pour la confiance qui toko ou apesi mama héroïne pour que aza liboso na bino. Merci beaucoup à maman Déborah, papa Léon, papa Trésor Soleil, merci beaucoup à papi Teke, pasteur Isaac, merci beaucoup Maria Ouambe Sarah, Rachel, que Dieu vous bénisse. Ce qui est sous Christ azongité tokutani à la prochaine occasion. Bye.